Bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezomi bino. Beti kaite kimi nzambe tata engela o mabota mabino. Bande ko tozali penda ko analyser ensemble makambo nyonso oyo ezoleka na République démocratique du Congo et puis vraiment na mbele ya ba mama bazali penda ko lela balobi océan de la presse congolaise olali to boni océan neza koleka kasi océan ala la kate océan ala la kate bandeko bilo bozela bandako bozeli kolala kasi mwana moto ali lesika ya kolala te kasi nazali ka kolobala bilo ba mama bino bandeko oyo bozaka na souci émission na bino éveil à conscience éveil patriotique émission na bino oyo telema kolela kaka vérité à urne émission na bino oyo telema za koyebisa bino tango yoso ke mboka ezali na occupation émission na bino oyo telema ko senga na bino ete bayi mboka Congo to bunda éveil à conscience éveil patriotique oyo eza émission na bino lelo penza tozali ko senga na fungoli po ete bolobaka océan de la presse yo sala ka émission mbala moko téléphone ouvert au fungoli po ete bato baleka mais mususu obomaka lelo océan de la presse a fungoli asola bino nyonso bayimboka Congo nini bozali ko kanisa po lekolo wa bino na sina lobi makambo nyonso ndekolanga doska telemi a panzi mpoka lobi a expliquer bozola ndele tando eke nini lisu bolingi babundele ye ekolo Congo bayebisa bino océan a bino yeyo na émission bino Tolo Belamboka Congo émission éveil à conscience éveil patriotique ndenge nini lisu bolingi na bala kobelela bandekolanga lelo bokota bobenga nini bolingi pour la mboka la bino nini bolingi parce que moi la mboka Joseph Kabila Kabanga ça yebisi bino ete mapona mezali erreur technique ba yebisi bino biloko nyoso bolandi bino moko ndenge Félix akiko lembola ko bondela bomwe ndinga lemoteke siko nini su bino boza kozela nini su boza ko lukosia lo bela bino wana isa soulèvement populaire te bande kolanga wana nyoso les soulèvement populaire te isa konkoi bokile le condé fam pekato plus 49 ingete kilame papa imanzinga nini bolingi na lo baba binsingi nini bolingi na lo babozo benga la humble servante maman mokonza de lune bobongisa konde ka to salaka ah il faut que yo motanita ba ben na bike ba fete le kaki to soki ta mort mais siko ndenge na zolo baboy ah bo sakala il faut que yo motanita ba ben banda ti lelo na mona nga mututé donc Anita Babé joli qui est dit vraiment la zolo ba maman Congo au Congolais cette fois-ci c'est les Camboni à ma maman les Cambo mabelé la zolo belande mabelé et no kengile lo sako bokulaka ezani nyango satana ko dominaka biso bana nzambe te tokoki pe to pesa ka batu mabe maboko te poto ko sela ka pesa satana makambu te etumbalo soko zo bunda yango lengela yango lengele tumbala opamba te lobi na tongo okwea te Joseph asala exception mayele azalaki na mboka Egypto tango azoki baliloto azui bandoto atelemi amanioli yango masalaki provision po ayebaki ete na ngonga moko boye mboke kokota mobulu mboke kokota mobulu alors on attend au Congo za na mobulu yo kokosela satana makambo est-ce que yo bongisaki nzoto te to bongisaki makambo te pourquoi to kosela ka satana makambo est-ce que satana il faut que kokwesa bana nzambe to biso bana nzambe il faut ne to kwesa ka satana il faut tout la que to za nzambe nzamba lobi ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais alors toute arme forgée contre vous sera nulée sans effet c'est comme le ballon to mettre en pratique ou bien té pour la bonika bana nzambe bokomika ah biso diable vraiment zo kanga biso yango makambo ezo bongate NON na satana. Ne touchez pas, mais ouais, comment ça va commencer à malobalaye? Ce qu'a fait, c'est qui est Tinda. Alors, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pour le dire tout ça, la pratique à malobalate. Vraiment, bande kolanga bazo kota ndeka la Bible pe boko ta lombango pambate eza makambo. Vraiment, boza déjà na ligne, boza déjà na kati ndenge tozolo baboye, tozolo bela makambo nyonso zoleka na Congo la biso. Alors, bino bande ko la biso penza la monia boza na mikili ya bapaya. Vraiment, bolo bela biso nini bolingi po ba mama baza kolela. Bana mboka baza kolela siko bino penza bozo kalisa nini to tika na biso ka Félix na Joseph Kabila bazo la bango mboka na babaachi to tika bango donc vérité irne to boma yango be élection nyoso biso to sala kesaka ya pamba donc to tika na biso ka to banzamba ko sala bino bolo bini bande kolanga mbote na bisika bokoti mbote penza batu bazo yo kabilo mbote mama siaji Congo na mama F la demi hour za mama ngana bota kabana bana baso souffrir na Congo mama nini ya mlinga mwana souffrir mboka iza occupé li parents de base pas défend na mwana mboka boita minera za mwana kula na sasa nini so mama to kabana to ko so classe te to ko so motana musala te
petite sœur propre, dans le bis, quand on ganga kaka tola la kate, tokola la te, est-ce que tu retiens kaka kolobaka, toi il faut peut-être bima, tout ça le mouvement, que batuba mona que peuple congolais a l'ennemi makamboyo, ton peuple congolais tu retiens kaka la discours que tola la kate, bana la biso balia kate parce que tu lobby ango, tout le monde sait, mais batubazo monango mais bazo qui pété. C'est qu'on nini bino pe bozo dingake, tout ça la nini biso la bino, et longo ba peuple congolais partout dans mokili mobimba. Décision za nini, tout ce que la nzambe sika, ti bukolo nzamba ko sepela kita. Toko c'est la sata na makambu ke sata na zobundisa biso to décision ni tozo tokoye kozwa pona mboka la biso Vraiment merci mingi bandeko balandi openza po ba mama pe la Kinshasa bazolela oyebi kaka ke na kobuka lokuta te parce que na buki lokuta na ça so océan te Kinshasa ezo vivre na bino batu boza na poto Kinshasa ya lelo ezo bika na bino Kinshasa ezalaki kalande kwa za na poto okembanda ka osombeli nzombo osombeli mboto monganza oye a ofretele to tuteli mwa pondu belelo yo en tout cas to so bika na bino soki bino bosungi biso te en tout cas a to kosala eloko te yango ngai pe nazosongisela bino bandeko la biso ba mama ya poto vraiment ba mama tozali tozala posa pe ya bino botelema pe bosunga pe po musala pe emonana ingeta bana mvuluzi lipasa nanga ino ya CNT live na ebite to ko pe mettre quoi ça na nzela la ba mama mususu est-ce que bozala bango ensemble ingeta mama Véronique ya peuple congolaise bazola ndo pe na bokebi nyoso na makambu nyoso zo lekala Congo na makambu nyoso bino boyebi yango de moyena bete su discours ezate o ezata siko ya éveil ya conscience ya éveil patriotique nini bokolo bala bana Congo nini bokolo bala ba mama ya Congo maman c'est la personne qui na PCP ba mama ya Congo botebele na kina lo babo biso ba mama biso ba tototele misaka to yeba ka ndo kwesanga na katanda soki mwana na wabeli na kanisaki yo kwe papa sio mwana na wazali na ngoko mitungisa mambingi o oluko mebaiba munga na miniti oyo ba mama ba monike Congo eza na pasi Congo eza kombela ba ngone batu ba kotelema pona kokende kobotola oyo mungu na zwika tina bango oyo azana kati ya pouvoir bwana ezali ya ete aziba ki pouvoir mungu pa biso ba mama ifo totelema poto kende to récupérer pour mungu na yibi na minute oyo na kusenga ba mama tozali ensemble za ba mama poto eza ba mama ya Congo biso nyonso tozali ensemble tokotelema biso tokotelema na kokende bino mpona kokende de l'avant mama oyo baza sur place batetema bakende kobloke partout po otoluka mwaye ya kokangola mboka wana po mama nyonso azwa mwaye ya kolia azangaka mbongo na songe ya libuda te bana batanga baklasse kofele epe bana oyo batelemaka na bapoin baluka bazwa bamisala mpo bayeba avenir na bangolobi po eza esengo te komona bana bazosufre na Congo eza esengo te komona bana bazosanga classe eza mpasi mingi moyini oyo azalaki liboso mboka ezalaki mpasi boye te oyo ayebi biso pouvoir bebe dikudiku ayebi biso mpasi makasi lisusu koleko ya liboso yango nga nalingi bamama totelema toza nsima na bino tokosoutenir bino bino bobima biso tokosala baaction kote oyo bino bozala kuna antuka botelema bobloke partout oyo bokobloke po toluka to récupérer pouvoir na biso oyo bayebi biso mama. Vraiment merci mingi kotelema eza la problème te parce que moi na mboka nyoso ya Congo atelemi
kasi faut boyeba ke kotelema ezali kozoba stratégie parce que tokoki su kondima te ke tokwela makambo to te kokwela ngona mikoleleki ya koboya koyokana ya koboya kosala ba réunion il faut multiplication ya ba réunion ezala pamba te tala maponami oyo uti kolekela biso soki toyokaki mpe totiaki matoi mangongi te tokendaki kaka koboya na biso biloko toboyaki ya tricherie mais lelo ntango mosusu tozotambola na mboka na likolo mosusu mais tellement tozalaki na kati ya division bukubuku diku akei koloba na biso à 20% akei mpo basi basombaki ye déjà tala makambo ekomeli biso lelo Martin Fayulu Madidi azwi 62% lelo bomoni makambo nyonso vérité bimi Kabila lobi yende aboyikotaki yende abombaki po apesa biso diku zoba ya Afrique centrale mobimba le chèque ya président nyonso nyei ya président ya Afrique mobimba oyo asambwisi République démocratique du Congo alors tozosenga mpe tosalaka nde baréunion tosalaka baréunion stratégique parce que les gens qui ont bimi sa mutu kotel mais c'est la balabala mutalongo ka nanda kuneboy alamuki ka pasa mama ya Congo bimi après l'état moyiniro ya Congo l'état assassin l'état telemi beti masasi mutako sungai na simazate ezo sala pe pasi bande kolanga parce que to telemaki to kele na ba cour constitutionnel tanga Martin Fayulu Madidi ezala ba mama na biso bazo ba poignard ezala ba mama na biso ba beta bango to komaki biso moko kelo landela bango soutien za ki lisusu te alors to lingi mbala oyo toyoka na to multiplier ba réunion po ba mama ya Congo bokolanda bango mibale misato batelemi koloba kutu bakomi kogangelanga kengala komi kokima bango nazomona na lisusu te na bandaki makambo na sundoli bango alors ngape na kosepela biso la bino loko eza liboko ezosunga biso liboko ezotelema tosala ba réunion stratégique na mutu nyonso alingi Congo na bana nyonso ya Congo na ba Martin Fayulu Madidi po tozobunda la cause juste ezali ya vérité ya irne tozobunda mpona kobenga na banguna na Congo tokutana biso nyonso tolongola division ongai mutukingani ngai mutukingani te bite eza moko tozobundela République démocratique du Congo alors ba mama bandimi ba mi engagé kasi tozo ba réunion stratégique tozo ba mbeko pe makoki nyonso nini bilo bokolo bala ba mama en tout cas de soutenir yango à 100% pour biso pe tozali ba mama te bango baza kosouffrir biso pe toza kosouffrir ndenge moko na bango ata soki toza sur place te ndenge olobi ba réunion tokoba nosala ba réunion tokoba noede koede bino financièrement epuis tobanda koluka vraiment toyeba ndenge nini bino kuna bokoki kotelema mpona kotala badate oyo bokoki kotelema toyokani yango tobongisi epuis bamama batelemi mpo tokolingi bamama wana topete bakopete mpo tozala kosala bango vraiment donc soutien na biso tokopesa bino basoutien à 100% loboko moko esukolaka elongi te mosapi moko esukolaka elongi te ezalaka loboko soki tosangani tokomi nzoto moko nde tokoyeba kokabola mboka wana vraiment merci mina maloba na openza ole kokomela pe papa noki ngila jende te lotaki etumba bokulaka losako po ete loboko moko ya solo kosukola elongi te papa enoki ye moko akoka kosisa pasi nyonso te ya bamama ya Congo lokola bino botelemi en tout cas mokakoso na bino nzamba batela bino bozala liboke kwa ndeko mosusu soki mpe azali wana akoki kozwa maloba po te efezaka ngonga tozosola na bino mpenza lelo ezali spécial soulèvement populaire ya bamama ya République démocratique du Congo bamama batelemi batindi maloba na bango eswinga ipe muto la kambaka bamama ona telemaka molobe na bango yango na lobaki lelo to solo la téléphone eza polele ndeko benga pona bamama nini olingi esalama projet na weza nini makanisi no kitoko eza nini pona République démocratique du Congo tolongola bokipa na République totika hypothèse ya satana totika hypothèse ya nzambe totelema tobunda nzambe déjà azali asapesi biso makasi tango tozoloba seke nzambe ye wana tika suko luka nzambe ozoluka ye wapi nzambe yo nosea di Congo yo ozoluka nani mvuluzi asa monana ozoluka esu nani ya koloba nao ingeta na bana Congo oyaka malobe pala bino oh maître quoi isaye ingeta bona mvuluzi mbote mingi vraiment
stratégie eza ebele mamamoni kongoli basaleka mwa sofrete Vraiment. kongoli basaleka mwa viloka na mwende $1 Vraiment. mboka etona na likita ebele kasi mboka na biso bango baza kobénéficie nango eza baburundi batanzanie barwande pepe kongole aza na place na ete pepe kongole akomi mopaya na kati ya mboka na ye jamais kokosala yoki kende na chine yoki teka mekate liboso yepe bachinois Vraiment. ndimika kozonga kongo na kati ya chinois omokoteka mekate aza koiboyele kutu lupango na mokolo lupango azolinga botola mokolo lupango mpona nini bakuvayeli bakoya zoba oyo baza na banyanga na kati ya babolole oyo baza na kati wana bango opesa bamoto makasi na ndeko na bango oyo aya na mboka na biso na bakota mbula sans visa oyo babengi ipolite kanambe oyo ekonome susu oyo babengi diku pembeno koso félix mokuma damaske pembeno koso diku deni ekizengi ya afrique centrale deni ekizengi ya baprésident ya afrique oyo soki pe bazobanga kizengi nyonso na kongo oyo babengi diku félix mokumoko tala bazali kosala yaza mpona pepe kongolete yaza mpoka souffrance ya pepe kongole alors bamama ntango batelemi baza na raison batelema biso mpe bapapa tokotelema elongo moko na bamama Amen. Vraiment. biso bapapa tozala na mona bamama soki bamama makwei biso oza totopema mama parce que lebetumanazesengela tuko parce que tokokotilaka bamama kaka babima te bapapa batikala bandako non yango toza kobelela bamama na bamama bapapa bakompani bamama Eza bongo. ezali kamolola mboka ezali ndenge bamama motonga alobiki mosapi moko ezokoleki te Vraiment. bapesaka bango mosapi moko ekangaka sili te Vraiment. Eza bongo. Eza bongo. Vraiment. 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 Pe ba bendela ki la président angolais. Ma pesi ngoko batonga. Moi si d'ailleurs na Belgique à son villa et ça passe mais pepe comme on souffrir. Son. Pepe comme on le télé maman pour la télé mais sur ça pour maman donc soutenir maman mais donc tu la maman na maman côté donc ça là et le monde ba maman pour télé maman et le monde to kamola mboka mais les ko le bilika pour stratégie et ça malamu to ko stratégie nyozo ba maman ba ki ba mala moko et que c'est que ba maman ba bibi ba ko soutenir tout ça les place carrément oui donc kangami libéra Boke ba pe na ba traître. Boke ba la poche ndoki. Boke ba la ba traître. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup Ingeta, vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, merci, merci. Vraiment, Nzamba Pambola Bino. Merci beaucoup. Ok. Bandeko balandi wana bolandi penza ezali bongo bandeko babengi misika na poto po ete tolobaki lelo ezali émission spéciale ya bana Congo tolobela mboka Congo tolobela ekolo wa biso tolobela maso bazali koleka la République démocratique du Congo boni bandeko bazali bande ya mboka balobi bako tchao maboko balobi bako soutenir yo kasi yo mwana ya Congo boni ozali kolala pongi oyo ozozwa pe ndoto ya malamu te okolota ka bajabulu balandaka yo okolota ka bajabulu balandaka yo oyo bomengo ezali ka na ndoto oloti lobi la tongo balaki ola mukaboye ozaka kana ndako yo lalaka oloti na ndoto na yo kokoma mokonzi ozako lia na mesa ya bakulaka ola mukaboye ozaka kana même position yo lalaka namo ndeko la muka longwa liloto longwa la pongi oyo ekotika laka kopesa yo vite ndeko langa to telema partout bozali boyoki mbela ya bandeko la bino kasi to na ba mama balobaki mibale kolela ya ba mama ne pesinga pasi ndelo bina telema lisusu na la muka atanga moko na kende liboso na zonga simate pote mabele oyo ezali mabele ya ngai ezali mabele ya ngai mwana Congo motolu na nga bakunda na matadi ngai na botami awa na botami na province na biso na Bazaïr motolu na ngai kundami na matadi boni ba ko botola nga mabele na nga na sala mabele ko kende te na sala mboko la ko kende te na sala siko ba ko yamba ngai te na ande na mboka na ngai ezali République démocratique du Congo na botami na tango Zaïre na lobi moka ko swa totombela ki Mobutu lelo ya kenda boni Rwanda et pepa ndenge maître quoi ici à lobby bendele ya Rwanda et pepa la République démocratique du Congo est-ce qu'il y a Congo so pepa la Rwanda boni ndeko la muka na pongi mwana Congo totela na ba mama okolela na bango bongo to suki sa pote vesa ngonga kabu ya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne ah Melkisedek boza somo tika nzambe ya lola apambola bino toleka na ba mama wana toyoka kolela na bango Dei etele ko biso makasi tona susi biso atame na ngoti na suka to kufa na ngoti na listo ba mais susi na biso ndenga la ka biso ndenge biso tala biso comité benga biso ba mama comité to sangana to solo la to chama to mama mesa to juste mama tozela kayo mai na miso tozela kayo mai na miso mama sayo biso to kokufa sayo mama biso to kokufa eloko na nalo bakaya mwana nga mama vite seya tolingi yo mingi bando yango pesa biso eloko ekotati na motema amour du prochain biso moto mojali toza bato tosibi bapasi ya mboko tobanga bapasi te kufa mpona mboko oyo biso siko banda tobanda nini oyo totungisa ete eloko bandeko bino moko boyoki ba mama bazolela mama oseya ozomona na te to na posa na yo oseya akoma kokima mama olali to nini mama okwei to nini mama eza nini batu bakomi kopanzana batu bakomi kokima boli ba mama ya Congo bayaki na moto na bango moto mojali enoke ngila joneta lotaki tumba moto mojali moto ba mama molingi mozima baseka biso ba mama tolobaki peto yiki kosele lokote ngai ndela la kibini océan ya Congo ba mama ya Congo bolandi ba mama ya Mpoto petite sœur propre bolandi la mama Véronique bazali belé ba mama Tonga bazali belé ba Nita ba il faut que yo moto bazali belé ba humble servante la humble mama Denise bazali belé ba mama oyo ba telemi ba mama Vava ba mama Julie ba mama Béatrice ba mama na ngai Nadine na Toronto ba la reine Queen na Ngola mokiteli Florence batondo bile femme capable moi so azobunda kota bima kata bisanga kaka polo ba ke océan ta ya pamba e komela ba mama nanga ba mama bazebele yako ba condoléances mama musauta ko kufela mobali na ye kasi bana membre ba yakite et ça lui passe tozo komate pour la nipo tozo komi lengele to ete la mabete papa et maman titi to comité pour la nini boyebi to salaka boyebi to salaka mais soki bomoni biso le lote ezali bongo passe pour ete molobeli wa bino mama azaka ka ko bata maka ya ko kimaka utanya tama ko la République démocratique du Congo pe makate ezaki miate beko kimaka soka kangi kabuya ko to kangi melki bana bato moye bazonga na banda ko yate pour ete bango bakomi ko luka bango kasi ngai na yo to sala nini sikoyo est-ce que to tika la ka ko lobeki ba TV to tika la ka ko beteka sete to ko finga to ko sala te yango to lobi NON to boy négociation to boy makambo pombo keza la kati occupation bana imboka Congo bozali na kati ya boumbu bozali na kati ya pasi ekolo bya bino bitekama na ba monya Rwanda uta 2010 moto ateka ki yango makasi ezali bongo boshaba na complicité ba monya Rwanda pe na complicité ya baachi na kati
na complicité ya Vitel Kamerhe na complicité bato bayike yango to lobi boy etumba oyo to bimi yango to kende kubunda to nganga yango to lobi oya kokweya patikala to kosela nzambe makambo te to kosela nzambe makambo te po biso tokendaka nsambo to kosela nzambe makambo te po biso tobelaka ye makambo tozosala ezali nzambe nga nalobaka ngo nga nayebi mvuluzi te comment s'incarner na nzoto na nga soki s'incarner na nzoto na nga cela veut dire ayaki bapesanga force na nga nzambe apesaki ngai wana nazoluka esu nini apesanga motu mobima natambola naye alobi incarnation cela veut dire nga naza mvuluzi si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi naza kovivre makambo ya nzambe yango nga naza kotelemisa bino tolongola kokosela makambo nzambe alala pongi te alobelomba na boni soko okwei tokotika yo biso tokoleka nzela mpo letumba Kongo kasi nazwi likambo ka mettre quoi ici pour la sukisa alobi boy kozela te tango azolo balanga likambo na nzemba ya Pascal Lokwa kanza ke na saliwe na libota mobimba shaba Lokwa bino tu libota nanga nalobi ete ya Pascal ayemba nze omoko kozela te na kufa na bokono poyola kisalola ngona yo kozela te na kufa lobie poyolo bakolinga kikongo ndi bokunanga bikola be nakupenda mumezolangeo famine ayemba nzemba lobi kozela te na kufa na bokono yo pe kozela te ke bandeko moko bakende po bakufa po lekolo po lobi yoko dondo nango te tokotamize to biso tokufa te tozobundela cause juste mama nanga Belinda la France nzamba pambola yo tozobundela cause juste inoli passe à l'océan de la presse na CNT live na Canada tozobundela cause juste ba mama na ngai tout bakulaka losako ekine tozobundela cause juste yo mwana Congo loba kenga nazobundela cause juste bakoboma yo te pozobundela mboka na yo ozobundela mapona yo bayibi yo ya Martin Fayulu madidi ya 62% o Kabila pesa ki ndeko na ye yango tozobotola yango Congolais ozobundela cause juste et puis tu vois ma prophétie à l'okuta na ba pasteur bazola leseblo pongyo bakile tangate makile ya na Congo ekotanga pour la libération ekolo na bango il y a pas de succès sans sacrifice il y a toujours des sacrifices après qu'on engendre succès on se dit ba pesio liboso soko zongo ko ka ba rose et croix bango bazaka na rose si ma croix ndeko monde bazala bazomia na makile bazofinga bazolembolana alors merci la ba mama tout merci na bilo bosepel bosunga océan de la presse congolaise na lito azosala. En tout cas, merci na ba maman et la la France, merci na bino tout, merci na Canada, les États-Unis d'Amérique. En tout cas, na évité maman Mboyo Otolandaki, ce qui est ayondo koufelaki maman. En tout cas, Yako et où tu peux océan de la presse, pe la chaîne mobile océan de la presse océan du Congo, Bakabouya l'homme puissant, ba Melki Mobala Pembe, papa Pedjoy directeur recherche stratégique, ba Sango Mokonzi para d'émission, ba Soda et Makasi. Oya Simba ka sécurité océan du Congo, l'océan de la presse congolaise, l'homme du président Mbotele, pe et où tu peux chemin. Ngalamulu memotola mayele vraiment na grâce à makombo ba pesi peza ba condoléances et pas na yo maman boyo soki ezali yo soki eza mutu mosusu en tout cas ba condoléances na biso et vanda quoi mais to pesi na yo yako po tozalaka na yo ensemble pe tozalaka ensemble ata ko badongolo miso mama Sylvie Mbenza boza ba mama ya Congo boko bundela Congo quoi ah ba il faut que yo moto nita ba ben ba joli ki yedi bino tout ba mama nanga to simba la loboko potoleka Congo au Congolais Kabila fais gaffe Félix Tom et Belemi botika Congo quoi ba mama ya Congo basala musala bango mbote mingi na Kabuya l'homme puissant Kabuya l'homme puissant Kabuya l'homme puissant Kabuya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne Kabuya l'homme puissant cordon et océan du Congo Kabuya l'homme puissant Kabuya l'homme puissant merci mingi na Melki Mobali ya pembe ya kitoko o bozo mona makambo ezo salama somo trop nzambe nde motonde Melki quoi. Merci n'a pas payé directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi para bemise banga. Merci bena na cordon na biso asimba ka biso kuna tolobi ya chaîne te po ya chaîne za Kabuya. Oya kuna kwa Amadou Kumbi. Vraiment bino tout tozolela bino mabe. Nzamba pambola bino. Ingeta plus 49 kingla mais bokila le connaît femme pekato. Na bino tout ki wanzambe molonga na servi mwamba. Olga Lompinga na Florence Batondo Mido. Innocence Boli Potiolo. Osala kande to yokana kiko. Qui m'appelle wa bolingo bakoko lumumba bokota la je oyo pour Valère na bilo nezozonga bokota la je bakoko lumumba Guy Mapendo bakoko lumumba bakota la je pour ça la masola kitoko bye.